En tout cas, na monde na biso oyo il faut s'attendre à tout. Na mutazaka na motema na na mutazaka na façon oya réagir saka. Belle-vie est mususu amona ki azela ki pèse. Moi je ne pense pas du coup tant quand maman tu ka bandu bela maman ki pèse mbongo. Et soit qui quand même temps. Oh tu ka bande ko bundela ko senga mbongo soit qui temps. Mais tant amoni que ndeko ko souffrir tant 18 mois mingi et ou même mois mingi bonaki ko sala moi apport nanga. Donc belle qui ndeko na kinela ba caméra te. Akenela ba tuta esi bango bomoni na PCT. But nous sommes surpris à oyoka kichiko tangi kombo ya Belle-Vue. Ce n'est pas qu'elle n'a ko wedi ça. Mutu na mutu asonga ka mutu em so selon relation au bazana ngo obe selon ndenge moté mais tout en eli. Mutu muso ko zazana na bambongo za na ba million mais moté mais c'est pelita sungai. Et là que bomi wana mingi ezali kamukaka ya ko généraliser nde to boyaka. Ce que to landi la plupart aba ya artistes comédiens na biso ezape na ba obe ba kende ko sunga chiko na mo ba $5 na mo ba $10 na bango. Selon ma possibilité na bango. Mais au baleka qui na défait que ngai na pesa que cheko $50, ngai na pesa que cheko $20, ngai na pesa que cheko $30. Et loko siko ya ko mélanger ba ndé sika e bomaka bato. Soki notre concert alobaki ke moto ki ngani yoko to koya matanga te parce que to mona kio tant de na pesa beti ba mbela a souffrir tant belé au cotisaki te. Na matanga peto ya ko mona to ya pesa ba cotisation ya kafu. Mais loko la ya généraliser ki bango. Ba o bazala ki wana ba miyebi ke te am soto songa ki cheko na moi na $20 na biso na moi €5 na biso maintenant ba ko mélanger biso boy ba pekisi ndeko loba ndeko pas déjà emporté ayoka ki déjà kana makasi ndé sala ki siko ke ba ko na niveau ya ko bunda makambo yo bazoko ka toujours ko zwango a quantité bazoko ka toujours ko landelango bien te papa na biso cheko en tout cas azape moko ba artiste ou aza icône ya mboka sali musala vraiment bien na kati ya RDC comment na yenga sala ki abandonné parce qu'on peut dire ça kazala ki abandonné yayi baka ba papa na biso yandi monsi to mona kike ba te belé ba s'impliquer ki voir même ba chaque Congo ba telema ki ba mobiki si ba basala ki ba effort mais comment na tour a cheko banda ko lela et ça dit plus de 3 mois banda banzi malade na et banda ko ça ba émission et ça fait plus de 3 mois aboyi na ya avec ko s'impliquer mais bino moko ko ça l'effort bo sangana bo bunda lokwa ya boyi bo kende ko beta tout et ça na ba o ba so rapena maman Olive na maman Denise peut bien malgré bon peut passer makamna bongo famille ou ba ko zala ko répondre du côté atiki makamna répondre du côté mais insistance ce qui quand même bazala ko insister moi eloko linga ke bima DKM Flash TV avec Barbine Monzi, la capricieuse de la presse. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Soyez en bas. Vous tombez la vidéo, vous s'abonnez ou appuyez la cloche de notification. Chaque fois, élément, vous bando quota, vous bando recevoir. En gros, merci beaucoup à notre boss. Merci beaucoup à notre boss, papa David Ekanyama depuis États-Unis. David Ekanyama depuis États-Unis, notre papa, je vous salue. Merci beaucoup à derrière la caméra des merci Maëmba. Vous êtes tellement ébélé. Mamie Zumba VIP international. Merci beaucoup à Corinne Mombabon ce jour. Kinshasa, merci à qui Jabon, Zaki Magnon, ma grande sœur chérie, merci à DJ Koulou, Motema, Odile, Makaya, Sonia Boara, il faut comprendre, ils ont ça là, il faut respecter. Rappelez-moi ça, parce que les Banglandais permettent à Rabiso de Foutanda, pour moi, pour rendre maille et ça la bien. Rentrée scolaire, puis à Banayango, il ne peut pas responsable, moi, transfert et ça la moi, bien pour moi, contribution, Rabino Boy, Mambo et Kindara. Merci beaucoup, Lona Zangamote, Nazana, Prisca Katale, et à Touromika, un peu pour ce là, à propos Marambo yo e libiso liwa o e libiso pe a son âme Tcheko Matondo o azaki na groupe évangéliste vraiment a oumeli na groupe évangéliste tant groupe panzana ki moi quelques personnes au batikala ki azaki wana na bango encadra bango asala 10 ans na groupe évangéliste avant longwa na liwa na ya papa na biso na bosani kombo na artiste pe mboka na biso vraiment bazaki ebele et lelo oyo Tcheko Matondo abelelaki na bandengi nyoso alekaki na ba télévision alobaki mais bato baya kite pona lisungi elelo oyo tomoni Tcheko Matondo akufi ebembe komi ya kowela na yebite so itokolo banini tozana poska katalia tokomeka ko sa moi analyse moi amutie à propos ya makambo oyo ezo lekana matanga ya artiste mort à la biso Tcheko pe à son âme. Bonjour poska katalia. Bonjour Barbine Mongo, c'est la capricieuse de la presse. Bonjour on a abonné tout ya DKM Flash. Merci beaucoup na ba onyos tout ba soutenir biso. Merci beaucoup à mon big conseiller par excellence Ibrahim Mutumba avec le réel et maître Nonot. Merci beaucoup à toi Diogo Spec depuis Luanda. Merci beaucoup à toi Diogo Luzolo. Merci beaucoup à Yancy Lutumba MTB les bébés boss. Ma question c'est à Barbine et ma réponse c'est à vraiment l'auto bétal solo et à Tcheko Matondo
Matondo artiste amboka na biso o aza sous na biso te lelo aza na ndako malili to ebité to monaki mikole ute koleka ndeko na biso Matondo abeta ki sete pour na lisungi na e lelo oyo ndeko na biso Tcheko aza lisusu te na ebité to monaki bon en fait mambo poison oyo ils ont remis moi trop na ngamba bata théâtre biso to ebeke ndeko na biso Matondo abeli azali na poison et yango c'est là que ko hôpital mais koyoka surtout landeli subasement mambo eza minene pona nanu lisungi oyo ya singa ki abelela ki na télévision bayanola ki était pona yo kolobani. Merci beaucoup Barbine pour la question. Déjà, ils a vraiment pas si makasi pour les artistes comédiens na biso makambo yo bazoko ka toujours ko zwango a quantité bazoko ka toujours ko landelango bien te. Papa na biso Tcheko en tout cas aza pe moko ba artiste ou aza icône ya mboka sali musala vraiment bien na kati ya RDC. Comment na yenga zala ki abandonné parce qu'on peut dire ça kazala ki abandonné ya ibaka ba papa na biso yandi monsi to mona ki ke ba te belé ba s'impliquer ki voir même Congo, Batelema, qui va mobiki si votre passage qui va fort. Mais comment la tour à Tcheko banda kolela. Et ça fait plus de 3 mois banda banzi malade nae. Et banda banda ko ça ba émission et ça fait plus de 3 mois. Mais à comment na ti ya ke na kukufa boye. Bat basungi ezaka bat ndam o ya tangi kombo. Azo reconnaître belle vie. Oui, à reconnaître belle vie, à reconnaître peu moi bat ndam bo tangi kombo. Mais implication penser ya bat théâtre ndenge ba s'impliquer. Na makambo bande ko na ba mususu. O ya vraiment ezaki ndenge mon côté. Ezaki ndenge mususu to éviter parce que azaki na succès te pour bon ba komaka bongo so za na succès te bon landela makamno te soki pour ça na bango banzonzi te moi ba kota makamno ezate ba yebika que te un certain Tcheko moko zala wana mais poto kota makamno à fond ezate mais soki ezaki ya moto ayebani makasi na nzonzi o ba yebike place na ba kolela mbongo balinga bando kebeta tout et pas mon livre tongo me dit pourquoi mais ça vraiment esengote à mona ki ndeko na biso azaki abandonné. Donc et c'est vraiment pas si mingi na ngamba artiste comédien na biso tina niveau de na biso akufa pour tout le monde peut te béler parce que poison mais bika vie de loin soit poison mais ça de toute façon abiki mais yé pas qui poison ceux qui ba sala qui vraiment initiative ya kokota makamne à fond lelo o Tcheko mso ngaka za biso en vie oui to boité ba miso ba sala ba cotisation mais ba cotisation ba sala qui ba se donna qui te à fond ndenge ba se donna kana makambo ya bande ko mususu des sika régler na biso ezali et ça vraiment pas si comme on a grand artiste père de famille mo wa kufi atiki botana na eloko moko eza ya salité ba maladie c'est ça ba maladie mo eza lokwa ba poison ba jalousie na kati na bino olandela pe Tcheko atiki ni lupango ya ye atiki ni mutuka ya ye atiki ni mebe moko telemi wana ke Tcheko muta telemisa mais pourquoi ko kaka jalousie ko longola mutu ti azo kende na kufa ofandi penza yo moko milo belaki ngam na chila ke poison kufa et puis ofanda no pena ndakote oye na matanga ngo oye suko se présenter wana donc ezo ça bien te la même histoire et se répétera quand on va artiste comédien. Voilà, merci beaucoup. Na habité aussi na régie ba balancer les son image ya Tcheko ndenge zo senga lisungi. Alo bibo sunganga ponanga na moneka ka mama Belleville ndai kotala ngama muki apesa kinga esunga kinga na kende ko za traitement ba transport ko lia moi ko somba kisi azo reconnaître kaka Belleville kandi pasi. Ndeko azo lela lisungi bozaki wapi? Elelo oyo ebebe Tcheko epomi ya kowela o bandeko boy babimi ebele bato bakomi kowela ebemba mowe et puis bokomi tina niveau ya kobunda na ebite pona yo koloba nini pour abelela qui peut reconnaître ka Belleville ou Totala et les autres. Merci beaucoup Barbine pour la question. Et bien Tcheko ndenge komi ko welela nga comprendre pourquoi tant mutaza na maladie. Tant mutaza na passe bo welela te. Boko welela pe que te o na biso to ça de toutes les façons abika. Mais pourquoi bozela ka soka kufinde boyo ko bimisa ke mutu na biso azalaki na biso ça ne sert à rien. Pour ata bo welele loti lobby a otika la ozonga te parce que Tcheko n'est plus avec nous. Pour na ka ko bunda en tout cas nazo comprendre te eza vraiment soni makasi ba vidéo etamboli mutu na bino kufi ndeko na bino kufi grand fois na bino ba comédien ba kundisa biso ba lingi biso to lobate non en fait ba comédien nga na kokozala na kokopesa ba comédien faute te na kokopesa biso pe faute te mais siko ezakaka eloko moko ya incompréhension et ça les makiwana pour ça to landeli bien Yago la notre conscience a ça qui peut la raison. So peut que la ngamba ba comédien, ba on peut ça qui na raison. Mais c'est quoi le quoi ba raison nini parce que Yago là a ça notre conscience avant de ko lobakaka marambo et salami que Tcheko avant de ko senga lisungi et umeli muta répondre à Zalate et lelo Tcheko a kufi
bango balingi te aloba bongo na ebité est-ce que toi na monopole te akoloba contre ndeko na biso parce que ba vidéo etamboli ye moko mundeko avant kufa aosenga lisungi tina dernier jour na ye aosenga ka lisungi et puis bato wana nyonso bazalaki wana eloko ebomi wana mingi eza likambo kaka ya kogénéraliser nde toboyaka soki tolandi la plupart ya baartiste comédien na biso eza mpe na baoyo mpe bakende kosunga chiko na bango ba 5 $ na bango ba 10 $ na bango selon bapossibilité na bango mais oyo balekaki na bango na te feteki ngai napesaki chiko 50 $, ngai napesaki chiko 20 $, ngai napesaki chiko 30 $. eloko sikoyo ya komélanger bato nde esika ebomaka bato soki notre concert alobaki ke motuki ngani yoko tokoya matanga te parce que tomonaki yo ntango ndeko na biso abeti bambela asouffrir ntango ebele okotizaki te na matanga mpe toya komona toya pesa bato bacotisation ya kafu mais lokola ye agénéralisaki bango baoyo bazalaki wana bamiyebi ke te mosusu tosungaki cheko na mwa 20 $ na biso na mwa 5 € na biso mais ntango bakomélange biso boye bapekisi ndeko lokola ndeko mpe azalaki déjà emporté ayokaki déjà kanda makasi nde esalaki sikoyo ke bakoma na niveau ya kobunda. Pour même si aux a la raison, on les a liés à matanga, ils a lié le pan familial ou yande qu'on a besoin de chez quoi au koufa. Même si vous avez barranqué, même si vous avez barranqué qui m'a dégoûté théâtre et basunga qui était, mais quand même journée on les a que journée oyo, boye na nous ko épauler ko épauler famille à Tcheko. Et ça que journée oyo boye pour na ko compatir na famille à Tcheko. Et ça que journée à ko bimisa ba vérité. Il a fallu causer la deuxième jour, on a des beaucoup ko bimisa ba vérité. Mais mbala moko boye bandeko ba mona qui est bien comment toye pour na kosunga famille toye pour na kolelisa famille ba mona lisusu ke to komis ko swana makambo lisusu komi ko bima makambo lisusu komi ko lobalo bande omoni e benda ki mwa biloko wana mais na ngambu ya yagola azana na mabete azana problème te alobi loko eza vérité o biso so peut te constater que Tcheko en tout cas azalaki abandonné délaissé mais il y a d'autres personnes peut o basalaki na makoki na bango o basalaki na makoki na bango likambo ko mélanger ko généraliser nde yango memi bango na niveau ko koma bitumba bongo mais comment na chaka Congo a télémarqué na mambo bato belé et mon way ava kufa alobi na belela na benga me fa même chaka Congo ayamanga na téléphone te a changé même ba numéro a tikala ko mona to ebité alandaka intérêt to ndengeni poto mona ba comédien mususu ye a côté le to mona ki mamba yandi mosi a uté koloba a télémaki pona yandi mosi tina suka na ebité pona Tcheko pona nini a télémaki te pona ndeko peut-être so ya télémaki ba intervenir qui na ka ya papa na biso Tcheko matondo auto tika biso et il y a que ça vraiment le kumura bien mais chaque Congo a sali ta réaction monté et ça pona nini chaque Congo a sa père de famille to bosala raté chaque Congo a sa pena ba préoccupation na ye à chaque façon on doit s'impliquer ne lo ba ko finga kai ba ko lobaka na moyibi alembo ba 10% ba 5% et moi pe ba isaka lezaka pour ça na bande coupé un peu partout vraiment comme ça on benga mais vieux ndeni ba ko finga ko likolo mamba bon est-ce que on peut changer to tikate de so mona ki a se retirer pour voir même na mamba ya nimos ba finga ki ba traiter ki na ba comment so ko traiter ba lobaki na ba n'importe quoi mais à supporter qui quand même habiter le roi na sina banda ki yango na continuer mususu na oya Tcheko mona ki te na place ba finga nga lisusu na tikela ba moko to na plateforme munene ya artiste comédien mais pourquoi attendre qu'à chaque Congolais mais ce que chaque Congo ya quitté ba président et ba plateforme ba président Masumu ba papa na biso oya papa Elombe ba CG Oxygène tant déjà chaque Congo boyi bino moko botelema ba maman ba Marie Hélène ba groupe évangéliste tant bomoni ke muto aboyi ba dadi aboyi na ya ba ko s'impliquer mais bino moko bo sala effort bo sangana bo bunda lokwa ya boyi bo kende ko beta tout et ça na ba o ba so rapena maman Olive na maman Denise pe bien malgré bon peut makamna bonga famille au bako zala ko répondre du côté atiki makamna répondre du côté mais insistance ce qui quand même bazala ko insister moi eloko ninga ke bima po ya yandi mo ce qui insista kate mais pe eloko pe bima te mais yandi mo pe am so pe to lela yi mais eloko ezanga ki kaka na ebite ce qui zaki envoûtement ce qui pe s'attache ki ba onde kilo pour na mamba Tcheko ba meka pe ko reculer nde sali bien te pour na chaque Congo en tout cas ça pe mutu pa bayaka pour nga personne qui place ba finga nga na ya sustain non ki mananga e bon ya susu bo finga sundeni yango moni susu atika ki na ye arekela ki atiki bino moko ko boza na plateforme belé boza na plateforme munene bino moko bo zo charge ya mutu na bino vraiment bango moko ba zo charge ya mutu na bango to mona ki to monaka papa na biso nani sans souci era kufaka bakizaka papa na biso météo et na liwa ya ndeko na biso Tcheko bazo accuser lisusu météo ayebi parce que ba wela kana ye mwasi na météo ko lobani
Et ça vraiment pas si pour nous ça la spéculation auto ça vraiment la confirmation t. Certes mutu ba ko la paix moi sina mutu mais cela ne fait pas dire que yé quand on mutu ko cha la mutu poison parce que ndé bazala kana tomba comme personne publique wana bazala ba ennemi partout. Mutu nyonso comme ka suspect. Donc mutu te akoko sepela na lipambo no mutu te akoko sepela pe na élévation na yo. Ba tu aime sous o ba tcheti ko poison aime sous o ba bomi tcheko bazaka wana tout autour pe. Or météo mais aime sous ba tcheko makamando ça bando les kabango na succès aime sous zakina ba te belé bazaki ko accompagner ba te belé bazala ko linga ye nda lobité na longola ka mutu na mokili. Moi je ne pense pas pour na moi si au comme à niveau entier là mutu poison. Il y a des gens au bord qui l'ont ça papa météo. Est-ce que ils ont de preuves il y a que papa météo mutaché là qui est poison. Est-ce que ton baswana qui ba wela qui moi si bazala toujours continuer comme on nana. Bazala toujours continuer ko lia ko fanda ko mela. Il faut ko yeba nyoso wana pour météo pas ça mutu. Je ko pas ça mutu personne n'a ndenga kufito c'est platé ba chile poison. Tous encourager tende ba chile poison, tous l'été vraiment pour na likamba poison ici là étika. Mais on peut pas confirmer que ça météo pour et le comment on sur l'exception que ça météo. Qu'est-ce qui nous dit que à part météo tu quoi ça va nous à discuter la bangoté. Moto mususu oko humilié boy abomi yo mais moto bowe la ki ne mo sa bomi yo pété moto mususu oko sala ke lo mo pese réponse mon ami so batalobi ah ya kiti singa diminuer na mi so bat boy na la kisaye mais moto kuto bowe la ki ne problème grave m so china ngona mtemate et ça na batu o ba yina ki pe cheko belé wana et ça ka météo tende ba bowe la ki ne loko abiso to lukaka ko diembela so ko bonke moto na baswana ki ali to diembeli directement loko ba baswana ki nde salami boy loko ba fanda ki bose ke salami boy on peut pas confirmer ce qui va monter réellement que ça météo pour ba mais on doit accuser vaguement. Tant que accuser, il faut ramener des preuves. On ramener moi vidéo, tout moi message, il a qui ça que effectivement abandonné pour confesser que moi n'a des poisons. Ou abandonné continuer pour éliminer pour ne pas venir raconter de bêtises. Donc il faut donc mettre un peu qu'on lande la macamboana mingi. Toujours encourager tes au bâtir des poisons. Mais tant que nous besoin la preuve que mouton est réellement y. C'est qu'il faut voir la preuve pour tant que tout le banaye. Tous à la paix assurer que tout le banamoto à commettre des délits. Et bon, il y a mon pétant à quoi comme on y peut avoir preuve à cause ça et comme ça les soni à cause de ça kimi à l'occuper un peu pas que s'excuser ou bien soit à changer. Mais tant que quoi accuser mon vaguement à quoi on gagne pas baisser les car oh bon ma paix va tout cesser. Mais tant que toi accuser mon bien ba preuve mon toi na osas sur le quoi échapper bisoter. Ça sera mieux au lieu quoi accuser mon cas to lobby ka spéculation le quoi il y en a ba swana qui il ne m'taba que les poisons. C'est pas normal. Vraiment comment on va dire comme sous ba lobby que non belle vie alinga ko wel disaim tengende ko wel c'est pour batanga kombo na e après ça qui bon na éviter ce qui est la concurrence tonini ba bienda wel isaki quoi qui ko sunga pour batanga kombo ni ba lobela kombo ni pour na ko lubani parce que ko sunga pour ça mabe na monde na biso oyo il faut s'attendre à tout na mutu sakala motema na na mutu sakala façon oya réagir saka belle vie est mususu amona ki azela ki pèse moi je ne pense pas du coup tant quand maman ko chika banzo bila maman ki pèse mbongo et soit qui quand même temps oh chika bande ko bundela ko senga mbongo soit qui temps mais tant amoni que ah ndeko ko souffrir tant 18 mois mingi et umeli mois mingi bonaki ko sala moi apport nanga tant be faire kende ko na kinela ba caméra te akenela ba tout esi bango bon monde na PCT but nous sommes qui surpris à yoka ki chiko tangi kombo ya belle vue ce n'est pas que nga ko wedi ça mutu na mutu asonga ka mutu em so selon relation au bazana ngo ou bien selon ndenge moté mais tout en eli mutu muso ko zazana na bambongo za ba million mais moté mais c'est pelita sungai moté mais tout asa convaincu ta sungai alors faut pas ko loba ki belle vue a wedi si parce que yebo yebisanga abanda soko sunga batu te po ba bia wedi si ata moni mutu ko kufa abimisa so mbongo te po wedi saka. Ce n'est pas ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, tout le cas qu'on sunga bateau bazana passe, tout ça là qui est fort. Bon ça là ta concurrence car c'était ngana obiki ça oh. Ngana ça peut-être de toutes les façons na biki, c'est ngana ko tia ba moyen na ngana chez quoi bika. Que na place à rozela mutu oh, à sala ki be mutu oh, à sala ki be, c'est pas important. Donc to ba luka ka ne luko moko oh ya weli saki, oh ya pesa kité, oh ya pesa ki belé. Donc to tourner ka ne luko moko. To faire avancer té. Et puis biso ba auto lo baka moto créer ka sou guerre entre ba mo ba comédien pourtant on a lobi ke belle a pesi ko le kamuninga tant on a bi ke belle a sala ki be ko le kamuninga muninga na e choqué ndenge nini azozo ngo ndenge nini donc tozo pelisa moto ka na kasa ba ba ki pe ko sunga président Tcheko po alobaki ke po vidéo na sala mo kale ne azo reconnaître nani belle vie peut-être ba musupe ba ngeba sunga ba bi lo kwa bando tanga ba kombo bese ke nga non c'est na boyi na nga tanga kombo na nga quelque part na boyi na nga lobi kombo na nga à internet c'est ça
mais il faut pas que le baka qui ya welisa qui ya zaki ma welisa ya saki be po mona non muta moni na tonga pasi asungi asungaka bato babela ate to ka bato mususu na fete belfa kabelenga na ni nanga bona ngina sa belfa kabelenga bato mususu be bakabela bato batanga pe bakomona bango mama kinganya kabelenga mais pourquoi siko soke komika atanga belvi et comment ake asala ngona encore ake ko welisa donc ba meka un peu ko changer place to meka ko sunga ba artiste comédien na biso na ba façon mususu ke ya ko lukaka ba polémique entre bango ya ko lukaka ba concurrence entre bango makamba mbongo et ça la bien te mutuna mutazana degeni oya zula mbongo na mutuna mutazana mbongo na azwaka oye koki na souffle na MC ko aganyaka 500 par mois ou aganyaka 1000 ou aganyaka 200 alors tu peux pas comparer muto gagner 1000 na muto gagner 500 on peut comparer muto gagner 1000 na muto gagner 200 yo talande effort nini muto ana sali applaudir ango mais ba fitilité ba mbongo bezi pa ko kufa lelo tika mbongo je ne souhaite pas tika mbongo siko bolo banini boko ndena mbongo po ya pesa batu mbongo et ça c'était pas yé pétant ça kana ba passe et ça pina place mutu ya kinda olela donc ba tika un peu ba biloko wana ko lukaka ba polémique kati ya batu ça bien mais babi eza na ba comédien mo ba sali mo clip na mo ba kinde pa mo Olive babi akota marambo wana te onde tsheko ande ko bela mama Olive est-ce que ko sunganga te na zwa ta carte ya ba soin le quoi bande ko mususu ngapina bandoza soin na compte ya mboka na biso pour ngapina sali la mboka ebele na ebite yo ko lobani mabe na bango yango wana tozala kaka balobaki bazongisaki lorsque bato wana ko ba comédien na bazokindi pourquoi boyaki ko arrêter bango te pourquoi boyaki ko sala be mission te ke bola ki sabato ke exact moto ngani basala ki ba ke mama Olive sunga te pourtant vous savez ça quoi qu'il y a groupe ya bato bakendaki on ne sait pas localiser on ne sait pas identifier qui était parti ou qui n'était pas parti donc vous généraliser les sources bon longoli ndamo mais vous généraliser autant mieux ko ya ko citer comme en tout cas yo Gédéon en tout cas yo Tony Sengler en tout cas sénateur bino bato bokende ko tcha songi pas maman Olive pour de ko na biso bikate et ça la ko to bien muto zo garde na yeba on ndaza mabe on de alinga bato te on ndaza ndo ba société mais ton bozo ya ka que ya groupe ya comédien kendaki est-ce que maman Olive groupe a comédien ko yesa maman Olive ko sala eloko wana te pas comédien te azape na batuno ya yokela aibi ke soka lobi muta oyoga mbamo azana batuno ya yokelaka mais na cas ya maladie je ne pense pas pour tout le monde maman que non c'est ça va pauvre muta tinda été tout le monde ya kota kutu ba place ba orphelinat mo boy o kutu o imaginer que maman akota mais akota muta tinda été muta pekisa été mais yipenda zana conscience za muta yebi ke oyo soki na osala boy na osala bientôt na osala mabe et ça te so muta yebi so ba kaka oyo sa biso to yo kaka biso monde ce que to jishaka biso monde to yeba kana nzima to na nzima te mutako ya bisanga ke mutu ana ko sosaka susena yoki ngamo ko ndena sa banalise nga est-ce que makambo ya bisinga fona sera to na sera je ne pense pas que maman Olive za bête to pe aza mutu mo ba manipuler na télé comment pour ya bise sala asali sala te asalite je ne pense pas peut-être ça na ngaka ba coïncidence m susu écoute na kité vu ba makambo nem so za ki na ngonde et sala ki asunga te mais vous êtes sûr que maman Olive ayoka ki message ya Tchekote bon moi je suis sûr qu'ayoka ki on peut-être ben insister qu'indété peut-être ben insister que pas ko sala ki bon ba ça que maman artiste comédien mon ko bela mais pour la ko insister ndenge sala ka ça vraiment la posa les sungi et ça vraiment urgent il faut penser que je ne pense pas que ba sala ki on peut ba sala ki ngo alinga ka yo quand même moi mawa alinga ka à s'impliquer à 100% te alinga ka pesa ta moi ndambo comme ça o etika libo bundana nango mais ndenge asala ki sala le côté peut-être moi je suis sûr que ba sala ki ndeko insister te ndenge sala ki mso amonika mso mutonga yo ki na bien mso côté ndenge ko soit asabiki na ye mais batiaki na hôpital na biso ya Mabanga mais bandeko mususu ba ko déclarer ba artiste mboka na biso y compris papa Elombe bazo déclarer ba ko tia pour être pas longole ba une cinquantaine un peu éviter est-ce que c'est important na minto boko ma repona la place à ko tia parce que tant azaki bo mo ya beta kimbela boya kité et lelo boko ko wela ba longole na Mabanga ba ke une cinquantaine ouais c'est vraiment aussi important ndenge ba sali bongo ba comédien je ne sais pas ce qui va fonctionner ndenge nini ngana mona ka so muta kufinde boko ma wela azana na place à Lix azana morga Lix bisika ko fate bisika ko polate bisika ko sala bien pourtant bo luka bo tchena 50 et luka bo saka ba cotisation bo luka bo tchena 50 mais pourquoi avant muta kufa bo saka ba cotisation ala te po abengaka cheko lobaka abele la ba vidéo ezebele alba bo kende ko tuna
prix oyo basengi nga examen na HG po msusu nga na lobby bomona ki na kosi mais to moni moto te o azwaka courage akeye atuni aye koyebisa baninga te en tout cas situation eza boye mbongo basengi boto meka kosangisa kote tosukila tobelele so bato misusu tomona te mais kaka ya ntango ba cinquantenaire nde bayaka bawelaka yango wana tokoloba na baartiste comédie na biso bakosalaka mabe eza important te wana eza siko soni ya komona ki artiste comédie akufi siko baketi bacheye na mabanga ndeni ifalaki na cinquantenaire bisika bato nyonso bakendaka bisika bato nyonso bakendaka or ce n'est pas ça important c'est ça qui tant muta beleli bo kende ko tuna prix examen po nga so na lobi bo ndima te bo tuna ebongo boya ko luka ngai bo sa tota ndenge ni to sala mais bo yate ti muta kizo bakisi na bokoko bo yate asala na bapopo fo na kina bokoko bo yate siko lelo nde boye o to kende na 51 o to kende c'est pas important. Vaut mieux que vous ayez na mabanga pesaka place pas ça kufina ye ata bokini na 51 wala mukate mabanga pesaka morgue donc ezoeka to kutiki na dernier de mer na ye donc ce n'est plus important ces moments peut-être mabanga so to bito tena libulu o simba te po mabanga ebembe na elingeka 51 selon bango parce que ndeko na biso abelela ki pena beta kimbela boya kitene te puisque katale ya bato bo na biso ba retenir en tout cas to retenir que eza vraiment pas si makambo nyonso ya mabezaka na famille artiste comédien bon meka un peu ko bongisa bon meka un peu ko changer et ça la bien tout ça qui to côté pourquoi chaque fois il faut pas ko faka na ba poison il faut pas ko faka na ba maladie il faut pas ko faka na ba somo boya mabe et pourtant bozana toute une communauté grande communauté sa plateforme minene les artistes artiste comédien est-ce que beaucoup so kata tante bo sa ta ba chaque jour bon meka ko bongisa ba différent bon meka ko bongisa place mabe ça qui bon perdre ka ba c'est un grand artiste vraiment et vrai peu mingi na mboka oh asali pe makambo ebele apporter pe un plus na mboka na biso mais pourquoi ce ko bino bozaka wana ba wena ki mwasi abomi basala ki bo abomi jusqu'à quand on va continuer na baliro bon retenir que tout ça na mawa tout ça na pasi ya ko perdre grand artiste na biso o abenga na kombo ya Chiko Matondo mais tout ça na sengo na ngote ezo sala pasi artiste comédien bon meka ko bongisa s'il vous plaît bon meka ko changer ba place o bo moneki fa eza ba ko sepela na ngote bo changer po biso pe to ba eblote to sala na ka pona komba so que to moni bo sali mabe to koloba so to moni bo sali malamu to koloba donc bon bino nde bo sala effort ya ko changer ya ko bongisa ba problème na bino ezala bien vraiment merci bambote na bandi merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous soutiennent merci beaucoup na ba vrai youtubeurs tout na ba vrai youtubeurs tout et Bouchou de la presse Beryl Mabiala merci à Meléa Mukib merci à Aurélie Vango la Mengazor merci à Tony 5D sénateur Lutete Loboko Trébé merci aussi à toi Aurélie Vango pour avoir pensé à moi donc Barbie Mongondi kasi boza ne mona Aurélie Vango voilà merci beaucoup à toi jusqu'à Katale ya ndingi ondima qui invitation à biso lelo boza tellement ébélé derrière la caméra tamoni Dieu merci Maemba autrement DM merci à toi Tony 5D pour l'assistance merci à notre Beryl Beryl Mangangou le Bouchou de la presse notre Chinima de la presse j'étais sali merci beaucoup à Didier Koulou Motema Odile Makaya merci à qui Jabouan Jackie Magnon ma grande sœur chérie Corinne Momba bon séjour à Kinshasa merci à Mamizou ma VIP international et Ndé maman la bango vous a tellement ébélé quand les nabé taracete vraiment vous respecter musala baninga musala onde ça et son arabe sonné na auto bani bandi futa moi et moi courant Nandela mabanga so bodo respecter musala na biso et ça biso bien les lob artistes ébélé bato ébélé oyo et komika rapport yamba mutu il faut mbongo o yamba mutu il faut mbongo donc biso to jija bon ko ceux qui ba o ba ondima to yamba bango fele to yamba bango kaka so ba ondima te to continuer ka ko ça musa ndenge singeli vraiment merci beaucoup na linga bino mingi mais continuez ko s'abonner partager liker commenter vraiment bon l'arrangement d'ici notre boss papa David Kanyama depuis États-Unis vraiment vous a tellement ébélé bolinga biso biso to linga bino tout monde na kaka na même numéro bye.